Bonjour na bandeko nanga. Likambo na koloba lelo eza nalobaka ke mingi oyo tosalaka te. Tosalaka yango te mpona soni. Po soki osali yango bakangi oyo tosala soni. Mais mekolo oyo posa elekaka soni, mokolo wana tosalaka mabe. Tobosanaka soni po tosalaka mpona posa. Tina na obeli bore ezali ke mbula oyo tozali ya 2017 ezali mbula moko ya mabe. Tokobungisa bandeko ebele. Donc bato mingi oyo toliaka na bango, tomelaka na bango, oyo tozalaka na bango pene, oyo toyebi mbula oyo mingi bakozanga biso. Tina na lobeli yango bato baza éveillé, bato baza na ba monde astral, oyo bayebi oyo nazoloba bako comprendre nga. Tina na lobeli yango. Bato mosusu okenda ndako ya moninga kotala moninga, okobenga ye kibuti cousin ndeko. Okovana moninga apesi yo mwa sikro mela. Okomona tanga aza mwa ki distrait na ndako, oyibi ye mwa DVD otina poche. Oyibi elamba ya sapato ya Gérard Sene. Meza nango elamba ya sapato. Sapato wana ezali ba 5000 livres. Yo omoni elamba ngo na couloir oyibi yango okena yango. Omoni elamba ya Weston na couloir na ye oyibi yango okena yango po tia na sapato na yo. Mais sapato wana yo zana yango te. Mabe mingi oyo tozosala na baninga na biso tozoyeba te. Mais okomona mosusu pe ayebisa na yo te. Ayebisa yo te abomba na motema. Oyo azosala mpona yo oyebi te. Bandeko mingi mbula oyo bakotika biso. Na milongoli te. Ponga pe soki na sala mabe pa ya moto. Moto na ko vengenga dans le silence. Donc mbula oyo mingi ya biso bakotika biso pona mabe oyo tosalaka. Bobosana te bandeko mosusu bandana bango na ba kamera. Okota pe amona na ye yo me aloba na ye te. Ba mosusu bazana bapota na makolo oyo libota na bango ese loka bango deja. Aokene pa moninga bapesi mwa secret, moninga za mwa gidiba ayibi elamba ya sapato ya Gérard Sene. Eza mawa mingi okomona DVD to video ezaki na table alongoli DVD atiki pochette na mesa. Mais biso nyeso tozana poto tozo sala ozoyiba DVD. Ozoyiba elamba ya sapato. Ozoyiba eloko kofonga ngo masanga jiblate po eza ya kitoko. Yo ibi ya moninga otie na poche okena yango. Mais moninga mona ke na yo te, mayebisi yo te. Tokutana pe na nzela komona nga ozoseka. Ozopesa nga mbote. Kibuti ndeko. Nayebisi yo te. Na bomba na motema. Bandeko mbula oyo mingi na biso bakotika biso. Mingi. Oya biso. Nalobi kaka esengi te bo considérer ngai. Mais nalobi na bino tito koma décembre botala. Bokomona batu mingi bozaka na bango bakanga miso. Pona mabe o bazali kosala bakansaki bango basali mabe bakei. Nzoko ne batu wana bazongisi mais dans le silence. Et mbula oyo ezali année ba sacrifice. Ba vengeance yango na lobi na bino kaka ba oyo baza éveillé balobi oyo na ba comprendre oyo na lobi na bato oyo baza na ba monde astral oyo ba comprendre nga. Na suki wana na pesi bino mbote ya mingi kaka nde to bongama pona année. Bonne journée à tout le monde.